liwa ya président pour des chasses. Ah bon. Liwa na ye abela qui na maladie avant d'abord. Voilà. Et ça qui bon, net singa même mutu ne pena, j'étais surpris bon. La fin n'a joué on a pas ça que le message me sera bien dit. Nin d'abord le a bien raté. À partir d'un message on a commencé à comment laisser partir à wana. Ce que tu as un message ben la cahier ce qui vient tu éviter c'est non pas la cahier ben petit. À partir wana comment un peu malaise, moi ben trop je vais m'en organiser mais bandade. On me baye bon baye tenir. Baye bagi. Adjoint na yebaki anda cherche hôtel anda vient à l'hôpital. Bango tu baye bagi. Bango tu baye bagi ba ko ba bango ni tu va ba penser ba oui peut-être que artiste mo za maladie oui tout ça le bagi te mais bon baye bagi. Bonjour, bonsoir Balandinho sur Métro Makengo Tapiro TV, la télé-réalité. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La découverte où il y voilà, boyebi na monde na biso ya théâtre, tout na sango ya mawa, oyo et comme il a qui artiste comédien. Donc voilà, débiso Métro Makengo na grâce à papa Métro Makengo Simon Kabaka na maman Christelle Mbumba de basalier te que notre koma sur place toyeba tous les informations sur parce que na Métro Makengo to ba réalité parce qu'ils a télé de réalité. Merci na bino nyoso bozaka scotché branché na chaîne biso Métro Makengo. Continuez à s'abonner dans notre chaîne parce que vous ne serez jamais déçus. Netolo baraka non Katanyo Tikali, merci à l'icône les Baoba papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse kuna Nazirik Bazolandangai. Merci à Nes Makedi Diatabao papa na Jonathan, merci à Gilles Lamporio, merci aussi à Mouta Roger mwana mavala bana poto partout dans le monde ntebino mo bozo monde na simananga tozali na résidence ya Poudre de Chasse oyo oteko tikapso artiste comédien lelo tozali awa na kati ya résidence na lupango na ye na Kasavubu précisément. Donc voilà, tozawana oyo sango ya mawe comme artiste comédien de toye na micro na biso sur le terrain toyeba ndetu boyebi soki JPM aleki mambo bezalara toyeba banani bazoya ba artiste nini bazoto bazoya ti awa toza déjà wana mais yebi ke no Montréal Ratika Zadi azawana no balancer mona ba comédien na mitu to moni to retrouver kaka quelques familles batu bazate ba comédien bazate mona na simananga bashi ngwana ya Poudre de Chasse bazala artiste commission zali président il y a groupe Sans Souci oyo azwaka bâton tant président Sans Souci pour faire cahier même azwaka bâton il y a président tikala leader na groupe wana Sans Souci yangwana tozawa yepe auto atika biso donc ezali participer mawa ba artiste comédien bazo kufa lokola mayebo to ebite soki ezanini et puis to ebite soki abelaki te na kati émission on te découvrir moi ba réalité mususu mamba mike to découvrir bino momona awa toza yewana Poudre de Chasse azalaki président groupe Sans Souci azate mais malheureusement to yawa to kuti bato vraiment bazate to kuti kaka quelques personnes ou bazali membres de la famille ba commenter bazate déjà week-end déjà samedi mais samedi on detikara to éviter mais biso tant que balo nga tant que molobeli na bino to yewana pour kolandela ndenge ezalaka makambo yango bana poto partout dans le monde entier peut-être bozala surpris bomona ke non bato baza te oui eza bongo les artistes comédiens bayaka et puis sango na epe ezalaki moins mystique paritra banda kobela banda kala mais babomba yango yebanaka te ezalaki na problème makolo mais lelo président Poudre de Chasse azate atiki biso esali participer mawa tozo comprendre te ba comédien nini ezokomelaka bango mpona nini bazokufaka boye toyebi ke liwo eza nango partout liwo ezalaka nango mais bacomédien je ne sais pas soki ezozala nini yango wana na biso na bino tozosala mwa analyse kaka ndenge ezalaka bana poto toyebi te soki tokoloba nini to tokoki koexplike nini tokosala analyse par rapport à quoi parce que l'un des artistes comédiens azali cher azalaki mpe mutu munene wazaki mutu oyo bande ko sepesa bato na ba pièce na ye na bisika belé na banzonzingi pas joie mais maladie na yo akufeli to ebiti bakonzi ya NTPC bazalaka wapi ba président Masumu ba président Lombe
bazalaki wapi po ntango baannonce ntango tondaki kobela tomoni ka subitement moto akufi parceke toyebi te kokufa yango maladi yango ebandaki kala to maladi yango ezalaki ndenge nini oyo esali ke non lelo présent poudre de chasse aza te akufi kaka boye nde ezala toyebi ke na comédien moko bandaki kobela comédien moko abelaka me ye ebatikaka kolobama te alandaki dernièrement président Elombe asalaki interview moko boye ke non bandaki kobela banda kala azalaki na mais bato bandaki koyeba yango te parce que souvent je me souviens cérémonie na otokuta na ye kala mingi ta na motane na ye na voiture ma ozoconduire kala mingi tia donc même pas 3 semaines bandaki koconduire na mutuka na ye mais azalaki andaki kotambola lisusu vraiment bien na notambola kala ta nozalaki na beki mo notambola parce que ayaki na problème ya makolo mais aujourd'hui subitement tomoni ke non akufi yango wana tokomeka koluka mpe baprésent Elombe président Masumu bakambi oyo ya NTPC toyeba mpona nini maladie ya présent pour des chasses eyebanaki te pourquoi maladie na ye maladie yango wana toyebaki mpe te soki ezalaki ndenge nini ezwaki temps soki ndenge nini te parce que tondaki komona mona ye na babisika misusu me nzoka azali da na maladie na kati lelo aza lisusu te eza pasi mpe mawa bandeko na nga awa na kati ya lopango yango awa tomoni bato vraiment bacomédien baza te nde ezalaka nini ezala te bamisusu bazoloba o ayebanaki bien te bamisusu baœuvre ne ezalaki vraiment forte ezalaki makasi te mais c'est un artiste comédien oyo bandaki kosepelisa bato c'est un artiste comédien oyo asala bapiese ebele c'est un artiste comédien oyo encadra bato ebele totali bapiero ndombasi baserge baomar baserge babima ntango présence asusu akufi ye azalaki wana bafleur bantu bato ebele ye nde moto andaki encadre bango na lelo so par exemple aza te bino bokolobaki na o boye o makambo boye o ayebanaki te o boye wana eza lisusu bien te mais par rapport ya bato nde bazoloba koloba ya bato eza problème te chaque fois soki comédie akufi koloba ya bato ebima bato babimisaka basango na ndenge na babimisaka balobakaloba na ndenge na bango moto ayaka na version na ye moto ayaka na oyo akoki kobimisa mais sikoyo toyebi ke liwa existaka liwa ezali bato babelaka moto abeli mpe akufi moto mpe abeli mpe nzambe asali mpe abiki oyo ya bacomédien peut-être katika azali nayebi te soki ayo kozwa atala ndenge peut-être bino mo ndenge bozomona kuna donc tomona kutu ndenge akozwa bato na kati te katika azali soki ozwa mona kati kuna bomona ke non toza libanda na porte yango oyo donc oza porte yango bomona soki katika aza kobalancer azomona ke non azwa na porte place papa poudre de chasse ande ovanda omona na kati kuna tomona bato baza na bango te ozomona bacomédien baza te tomoni kaka quelques personnes bakiti kaka me nde ezalaka nguma ya baartiste comédien nde ezalaka bato bayaka baza te toyebi te eza mpona nini nde kaka bango bazoloba na monoko ayebanaki te bamisusu bazoloba o nde ezalaka kaka me toza awa moyen mpe topase motu micro moto tomona tokopase micro aza te tokuti bato te bato baza te so nga na lobi oyo nga nalobaka so naleki napesa information parce que napesa information ya sire toyebi te si ya personne oyo akoki kotémoigne kopesa biso témoignage ya papa poudre nayebi te donc tomona bana wana je crois donc voilà nayebi te soki bakopesa biso version ya bien toyebi te papa okoki kopesa biso témoignage ya papa poudre soki bakopesa biso voilà micro na biso ezana tozwa papa tozwi azoya ameka kopesa éclaircir biso donc voilà donc toyebi que bonjour papa bonjour voilà biso tozali chaîne moko oyo pesaka sango epanzaka sango tomoni awa na lupango place papa poudre avandaka toyebi te oza nani awa tokokopesa so mwa témoignage moke ya papa poudre nde bozalaki na ye ok tovandi lupango moko voilà voilà bien minanga vraiment donc il y a tout le temps tous les moments de la manière badi pendel non sorto ba ne bien chaque fois so qui naie voilà on a bien mutu nanga vraiment tongo vraiment donc ça voilà vous avez ma proche ami donc des bons on va ensemble mais qu'est-ce qui s'est passé le papa poudre
poudre de chasse à Koufi, donc Azaki na maladie, toi na maladie, tu éviter mais quand on explique Azaki na maladie, tu Azaki nini. Ah ok, liwa ya président poudre de chasse. Ah bon. Liwa na ye abelaki na maladie té avant d'abord. Voilà. Ezara qui bon, net singa ba mutu ne pena, j'étais surpris bon. Na vana ka jour on a pas ça que un message me sera bien dit. Nin d'abord le na bien raté. À partir d'un message on a commencé à comment laisser partir à wana. Ce que tu as un message ben la cahier ce qui vient tu éviter c'est non pas la cahier ben petit. À partir wana comment un peu malaise, moi ben 3 jours vais m'en organiser mais bandade. Vraiment. Tu peux te remettre après quelques temps boyo à faire réussite attention secret tout qu'on sort. Mais mi ben hôpital en galère ma santé. C'est moi quelques jours bon, Dieu fait grâce à Bimi, comme mané piana bon. Les autres répondaient pas comme tel, c'est sur réussite mususu. Parce que nous sommes en galère ma santé c'était le vendredi si je ne me trompe pas. On mardi au tika biso à 13h, 13h30. Pendant tout ce temps-là, bino bo remarquer déjà avec les malades, ba marambona tout. Est-ce que bo signaler qui ba en association na bonga ba artiste comédien, est-ce que ba yebaki to ba yebaki te pour ba tebe bazo mitu bazo betsa mabaku place na bazo ko mitu misama trop. Monika mbamo par exemple pour les chasses à Koufi. Oh mais ba yebaki bon, ba yebaki tenir. Ba yebaki adjoint na yebaki anda cherche ko tala anda bina ba hôpital. Ba mutu ba yebaki. Bango tu ba yebaki ba ko ba bango ne va ba penser ça oui. C'est OK peut-être que artiste mo za malade boye to so ba ba kité mais bon ba yebaki. To nous avons ba hôpital wana na tina ndako ba ndeko ya ba yebaki. C'est un peu ça. Voilà, ba yebaki mais toujours condamné pe bandeko na biso ba président et lombe ba président boto condamné ba ma trop pour peut-être on tous aux malades ba robinisa vraiment pour bien ba proche na ya proche na vice président groupe na yebaki non groupe sans souci ba yebaki voilà et comme maman Mado maman ya pauvre sans souci a yebaki peut-être tondo na hôpital wana ba yebaki bango nyoso ba groupe na yebaki o ba daki peut-être mieux placé ya comme ça peut-être comme ça ba dinga bango mususu ya famille théâtrale alors. Moi témoignage parce qu'il y a moins bien bon nos années nini tu bon nous vendre na ça qui peut on a vraiment mis na ngaba donc à la qui plaît hier on sonne kitoko souvent on fait des blagues avec lui on a tout mbolé pe ah yo présent groupe sans souci hein on a passé le groupe na groupe souci on a c'est qui dans notre année tout vraiment tout moment donc à la qui tout même dans le quartier on a été mutu ba ben na bref on moni même ngako ya ngam na leli kuto moni o kombo na ngai maître poison mukeba yo ngam na leli benza ya c'est banderole pratika za dozo ngo bien c'est vraiment mon ami vraiment donc amina ngaka to moni vraiment bolingo wana amour wana parce que ça déjà lo izada ko porter mouvement na motema vraiment c'était mon ami vraiment ça il est bien là il bien là battu vraiment donc là il est bien. Voilà maître poison et ça il a vraiment plaisir na initiative au sali eloko oyo Maître Poison Mukeba recopier sa message nini na ba fan tout au théâtre na au ba yebi en tant que maître par rapport ne bozala kinaye message ni relancer parce qu'il y a beaucoup de personnes bazo betsa mabaku keno ninga zala to yebi keno zala à la cérémonie zala pe catcher bi keno ba makamune on ya kala ba retourne on de sali qui me akufa qui soit simbaka yango ne sali retour batika ba croyance wana loka kango trop batika ba croyance ba loka la musique ba les ont dit adaki ne bien adala ba blomo adala ba message mo ba ele ki donc ngalo bela ngango kasi c'est tout ça na poto alobela ni alobela technique mo bela ki apesa message mo boui salinga yi bien té ah tikalo ko yebiso message yango ani nyango maître ngamora na yebi mais salinga bien té alobela bien bongo quand tu viens de jouer à président de 50 tu vas bien alors tout le monde va espérer on a tu me dis que des bouteilles en épée le pangwa tu quand tu pas connais pas les pas connais nga shengai parce que on a travaillé trop jeune mané sur libanda té là tu là pas problème boue famille ceux qui a famille ceux qui peut après ma famille c'est faut premier il y a famille biologique toi famille à groupe toi ni peut te éviter et c'est concerné quand yemoko oyo mambo yo kakisa yo kakia famille na ye so ya famille théâtrale to kinini to ebité le maître donc ba susu ba groupe sans souci o ya tikala ozo groupe sans souci ye moko alia kambongo ye moko yango bana ba bactère wana ba tino sa groupe sans souci ba final ba koma ko nyongela e ba biloko wana tu yango esali ba biloko wana ba ebité so keza yango to ebité bon quand même adam muta ko féliciter quand même 13 ans na groupe sans souci ya simbi yango petit là depuis
yeme ya kufa c'est facile peut-être voilà ninza maji molimo eleke molimo ne pema na kimia bon soki ezaki bango bana bundisa ye yango wana etikali nango bazwa mpe bagérer peut très quand on est passé les à la bien alors c'est un peu ça alors donc tozalaka na bolingo na biso towela tokufela nini na biso tozalaka na bolingo toza famille wana ezalaki bien mayeso soki bametre mpe tolele na kimetre na biso voilà batata bolele ninga bacomédie biso mpe nous plantaki ye pasaki mpe maître tokolela ninga makofi na ninga nyonso tosangisaka kaka donc voilà maître Poison bazolando partout na monde eza balando partout na monde entier kozana bafano mpe bayeba to mpe bayebi na poto bayebi yo na poto na awa so oza pe na moi quelques personnes ko dédicacé to kopesa bango message na cadre ya matanga ya maître pour de chasse. OK bon ebi belé ba olanda vraiment maître Poison mukeba yo voilà boyebi to donc pesaka ça on a ba aussi ba mauvais type voilà aussi ba maître Romain maître sur bandal famille sportive nyonso ya ngiringiri be ba to éprouver voilà to kufeli kon mo pe munene ya ba kaiti nano à part comédie c'est kaiti vraiment donc c'est ça poudre de chasse boyebi un bon lourd vraiment donc moi yango wana donc entre le baga yango wana aussi le programme nan ba PCT to ndengeni programme va fixer pas comme tel tout ça nous boyande dans la rara voilà ba très ba mission ba kufia za vraiment c'est vraiment ba temps ba procédure voilà et belé il faut ça mutu munene pour gouvernement le gouvernement le moment loba voilà to ze bien no maman Denise loba bet maman Olive loba to ta la bi to ze la rara to la montre ça montre ça to la ne beaucoup ndaka ba to mission se to ze beaucoup ndete pour des chasses à l'honneur vraiment surtout atiki pe bana oui pourtant la besi mana atiki bana asali musala makasi c'est peu ici quand même peu Congo voilà c'est vraiment un peu ça. La bosse a été battue à la paix quand même, on a tiré la ciment. Voilà. Pour vivre un dengue et tout comme ça. Merci à toi. Donc maintenant, nous faisons exactement comme tu disais. Ah ouais. Maintenant, après ça, on a kaka, on a kassa, vous na sando numéro 39. Maintenant, il y a un petit programme Kubima. J'ai fait tout ça vraiment. Tu vois, tu es dans la salle, Moussou, tu es enterré. Pour le moment, tu as besoin de formation. On est là tous allés on a peine attendre pour expliquer voilà parce que bato bazolo ba ebele le roi maître Poison pour cette explication claire vanda ba lolia na ye makambo boyoki ndenga expliquer exactement que non boloba o boy botika ba les ont dit maître Poison expliquer très bien makambo so exactement boy en tout cas maître Poison surtout sepeli nengo pesi point de vue na yo ba comprendre au balandi partout ba comprendre ono solo. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'était la maître Poison. Maître Poison, maître Poison Moukeba, où il y a PC éclaircissement par rapport à l'IWA, il y a poudre de chasse, Boyoki. En tout cas, parce que la télé de réalité, Tolobara vérité. Tolobara to, oh boy, to kosali kambu, tebino boyo, tozana katsalu pangu. Il y a poudre de chasse placée avant Dakar. On a des voisins, des camarades, des ratikaza de Soko Zulep. Moi, ils mangent mon kio balancé, moi, mon kio mon akatsa le panguna, n'engezalaka. Voilà. On est là qui, par rapport, il y a un éclaircissement, boyoki, n'enga bandaki kobela, par rapport à Zouaki Sangomo, kobo, pesa qui est, n'enga maître expliquer Sangoana, tant à pesier, ne dérange qui est. Ça qui est bien té, boyoki explication dans la monique, ça va commentaire et belé. Merci beaucoup, c'était là vraiment JPM de la presse congolaise, où il y a Pessarabino, véritable Pessarabino information sur voilà, donc comme vraiment dans ce cas par rapport à l'analyse, tout ça, boyoki mettre Poison dans le lobby, éclaircir, biso par rapport à Marambango. Donc beaucoup de s'abonner dans notre chaîne Métro Makengo. Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à l'icône, les Baobab, Papa Métro, Makengo Simo, Kabaka, mon boss, Oya Futaranga, boss Oya Tsaranga, Laza Tsaranga Kimia, Papa Métro, Makengo Simo, Kabaka, ainsi que sa femme, Maman Christelle Mbumba, depuis Suisse, Nazirik. Merci aussi à mon sponsor officiel, Salon Fleury, depuis Suisse. Merci aussi à Ness Makia Didia Tabao, Papa Jonathan. Merci à Mbouta Roger, mon Amavala. Merci aussi à Papa Kiss, Bambote. Merci beaucoup de s'abonner, beaucoup continuer à liker, à télécharger ma vidéo, ça va vraiment plaisir. Merci aussi à ma famille Molasoko, tout le monde place vos alliés. Merci à Lisette Molasoko, Motema Gelo, merci aussi à
Nicole le pétrolière mon la sok ba mbote belé merci à Pierrette mo que bien bon séjour na pays merci na yo merci na bino bandoki nde tolobaka bandoki botikali na soni botikaka na soni ate botiki songi songi ata bolobi ndenge nini nzambe a reconfondre bino parce que lukuta efutaka nango te nayebi kozolanda nga lukuta efutaka te ntango okosa makambo tozoloba makambo mpo nir vie ya motu okozwa nini mpo ebakiselo nini nzambe pas aragiste. Donc merci à Irimnamon ma caméra pour Héritier Djambana assistant à Riti Kazadi na montage payé beaucoup de s'abonner et ça absolument plaisir merci Nabino Nyonso Nenge Ezalara toujours quant à moi je dis merci à l'icône les Baoba Papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba maman sociale maman Yabane Bele merci.